Salut, shalom. Balobi shalom. La famille Bota Mobimba. Balobi famille Bota. De belles filles Candy, la patronne. Maman Kioma. Poutine bango vraiment azo frappé fort bandikolanga. Balobi discrédit de makam. Discrédit na moto bandikolanga. Et tout ça qui batu bango moko bakoma koloba loba bango moko bakoma ko bima bango moko disque de ma campagne kolanga to kene to consommer film na so vraiment et comme na suka bandeko kaka ndé na loba na bino vraiment to koya ko sala big analyse ngana bino et ça la goût bayoka goût bisika bazali vraiment la famille sera côté pour la première fois au s'abonner au cliquer la cloche de notification pour rater le côté au partager vidéo au liker balobi mekabiso mekabiso kaka mokie na kata famille Bota News TV au Kangama. Voilà la famille na memeli bino babi likambo ya Gabi. Babi ya Gabi oyo komi likambo susu. Ya Gabi oyo komi likambo susu na bela. Ya Gabi pardon. Ya Gabi to sengi o pardon biso famille Bota. To lembi na biso. Mutango oyo zo kolobela makambo. Yo so mona da sala émission atani kombo na yo. Po bilanda zana asala émission mota bando ta kombo sko yo ya ka kolobela yi. Sko makambo yo kolobela uzango wapi ya Gabi. Makambo yo kolobela belvi ozwa kango wapi po ye moko en soi boy asala ki émission te. Ye moko en soi na asala émission ta bando ta kombo ya Gabi. Sko tan yo o critique tan yo lo ba makambo ozo lo ba leki makambo ocho bimisa siko o na leki la bato awa. Ki bato bazo finga nga ya zota na miso. Parce que l'on est là qui bat bazo finga yo ben va ota na miso. Eza ndeni. O sala ngono ndeni. Ya Gabi. O zwa ngono ndeni. Ebe sopa ya. Et c'est pour ma casse bandikolanga. Voilà la famille no tira bino non. Non tira bino boyo kana ya Gabi pour ya Gabi pardon. Boyo kaya so boyo ki plutôt ya après. Ngana ko ka ba système au te pardon. Parce que tu continuer à l'hypocrisie. Tu vas finir yo ça rassemble ko sana loko zo monate. Na likamu de ben mutuna makolote. Soki mutasali na impolitesse na ye, nga il faut na ko défendre na chroniquer. Est-ce que problème là? Est-ce que eza loko finga nga? Est-ce que bango ba yebi ko finga oyo mutabanda ka ngobi anima kwakala. Anima kwakala a simio une semaine. Na kufate na sa crise. Azo serma ko na bango azo zinga bango. Azo zinga. Yo ya kana tefo fa odemela loka Gabriel. Voilà la famille na tchela ki binoka mo extrême qui ya Gabi. Ya Gabi lobini. Ya Gabi lobi bazo finganga yo zo tana mis. C'est que oyebi na yo. Na ngala comprendre no place ana. Pourquoi Gabi lobabon? Si ko ya Gabi. Tanga bale ko sela tanga vinga sela belge be émission. Est-ce que vous avez déjà belge il y a la télévision à cette émission moko boye à lobi komba ya Gabi. Pour ceux qui batwazo ko finga yo et belge aya ko sala émission lo ba ke pour la ni bo finga ya Gabi. Est-ce que vous avez déjà ça ba jarabe émission bon? Ya Gabi. Est-ce que les gens la belge na bêtise ou la saleté wana? Oh, c'est une émission tellement trop. Yo moko so ma ridiculiser à Gabi. O komi ridicule partout bato ko 50 ba sakana yo. Na bala mi ko mi pesi valeur ten. Falo mi pesa valeur de mama top bozaka ba génération moko. Mama top a mi pesa valeur, ba yo mi pesa valeur ten. O mi pesa valeur te ya Gabi. Siko ya belvini na kati. Tango yo bana ko sa be mission. Ya ko finga belvi, obenga belvi ba hypocrite. Ya ko sala o nyonso yo banda ko sala. Banda ko yeba teke yo pe un jour ezongela.
que le cas bat bandi ko lobela yo makambo zo sa bazo bimission na poso komi ko loba na belvi ki azo mona nde bat bazo finga ye nde bat bazo finga yo pardon a lobelot yo lingi belva lobani ya gabi lingi belva lobani to zapenda batu ya o lingi belva lobani ko tango yo banda ko sa be mission na komba belvi o benga belvi o nyoso bat banda ko loba pona belvi yo banda ko confirmer yango tango yo ko banda ko sa bon attend que belvi ayeba ki ndenge bozalaki belvi lobe loko te yo so mona belvi ya TV ko se longa émission aya te siko tango yo moko komi ko loba ki bat ba ofinga nga yo zo tala na misu o lobelo to bolinga ya lobani yo déjà l'accès position na yo au taka déjà belvi na ba façon nyoso qui est hypocrite c'est toi qui es hypocrite parce que yo o bande ko l'accès balaki na deux voix oza koto pas belvi ozo ke ko lié pas belvi ozo mbonga belvi o sala nyoso mais côté kuna ozo fula avec le quoi en poukou o lié pas belvi o fula siko lelo le quoi ba comprendre qui est à Gabi o la qui sa position na yo siko ndengo la qui sa position ni siko belvi a sala nini belvi sani de toutes les façons hein belvi et sa pekisa belvi na attendre la ndaka mutu moko sa loba a sala devoir na ye ya ko pekisa ke batu ba finga te na kombo la sala devoir alors mutu na mutu zakana ba chaîne na ye et puis bato ba finga bino o be ba pe signification ko finga te ya Gabi bato ba o sengonde o se respecter et ça na bato mo to ba o finga ba singa konde ya Gabi o mi se respecter parce que o se respecter te o bima mukolo azoba par rapport à ben mission to sala ben missionnette zo ate exemple maman e bakata ko ya zo ate exemple maman e bakata ami pesi valeur il va poser ba question maman e bakata boyi pourquoi pas yo ko sala ngo o garder ta combo na yo o garder ta dignité na yo ozomona mais oli ko sala ngo te oli ko kota na ba futilité o komelo ko pamba o koma je sais parce que toi-même o lingi yango ya Gabi yo moko milingi vi wana lelo sko ko regretter tangu yo koti si belvi na makambo nyo yo koti si belvi tangu batu ba ko finga belvi que belvi bo tangu yo zo ko préciser très bien oloba oui likamba ki mpese nem te mema kam tangu ba ko loba bakamno yo zo confirmer yo mona ki belvi ki ko loba loki ayo ko loba loki lelo mobe ayaka te siko tomba o sala permission nzima ton yo moko ole kana télévision pour on sa émission faut que sibir o nyo se ya après wana nga Gabi il faut que sibir nyo se ya parce que c'est loko yo moko lingi et ça ba bezo yo ça yo moko lo ba sur internet et là yo faut ya ko bimis tango zo ndima bongo il faut supporter pe nyonso ezolika c'est vraiment malheureux yaya o mikoti na makamwa buzoba o yo ko mikoti te foloza ya moko exemplaire na théâtre o tika kombolo za na valeur na minute o baby si kombola yo kombolo za na valeur ti ceux qui battent ba mo na kombolo za valeur bato bazo kumisa yo bazo chola yo ya Gabi ba o cholo poza na valeur to na respecter babi mutu yo moko mi pesa respect ozomona respect ba imposer kayango ndenge mama e bakata sala imposer respect il va otikala su mukolo moko te ko yaso kamoni mama e bakata vanda ko poser micro sala ngo lisuté donc mama e bakata imposer respect et ande mo peno ya Gabi falo sala ngo falo imposer respect mais o imposer respect tant ce que le quoi imposer respecter tika ba sakanela yo supporter aya ba sortie médiatique ne so salaka il faut s'attendre à peine à retour nango alors tant au moins ba retour il faut supporter aya so kutu ba belvi ba le katé na ba mission ba sala ka ba mission mon côté quelconque mais ba zo finga ba sala ba n'importe quoi bongo yo mto sala ka ba mission ozo ko ba di n'importe quoi la télévision pourquoi pas on s'attendre à peine loko moko o ba ko ko lo il faut s'attendre na nyonso ya il faut s'attendre à la nyonso pourquoi on lata combat belvi bou ezakani yaya tika bela ko
toi na posa bela commerce ba film toi na posa bela même absolu likolo tika yaya tika et pardon ya Gabi tika la biso Belgique quand il a patronne hein babi mama kioma bon moni film a discrédit nem te sa bino bongo parce que film ana yana makambo film ana yana makambo na kati au mona lokwa ka situation Belgique azo vivre à ça la on ba filmer yo peut comment ça bon répondre ba tata na ba film ndé Belgique ça là silence babi silence c'est ça arme efficace silence a Belgique zo frapper bino silence a Belgique et puis ça bino mutema ba ko supporter silence a Belgique silence babi silence c'est ça ma bé mutu soka ba attaquer na silence o ko supporter te so za motema te ozomo o ko kate ya mo bo ko kate dans silence a Belgique beaucoup ka ko supporter en on football ko lobaka ne dit n'importe quoi beaucoup continuer toujours ko ça na combo na pas pesa bino ba gaz e ba to ba ko défendre Belgique ba pesa bino ba gaz ya Gabi ozo mo gaz na loko zo sala sans quoi la théâtre on fait le côté on fait le côté alors mi réservé mi siama ya quand les balobaka mi siama ya Gabi to ça on deni mi siama ko ya pour ça mi siami en tout cas ils ont mabe le ko bino to kana bino sonite est-ce que le ko sanga ezo sexanga izani yo mto ka no sonite yo mtu so okope ba mafinga nyasi le bia ko l'autre est-ce que pourquoi ozo ko se plaindre tant pour nous abon e bino daki mafinga pour na yo et va cop na yo ko se plaindre te trouvons normal so me ba se be mission na combo trouvons normal yaya trouvons normal ko se plaindre te pour yo za muta liboso o bandi ko se la ba be mission oh dis-moi quelque chose ba pêche yo ko se la be mission am tel boso yaya alors nion se vient la réseaux sociaux faut subir en haut il faut subir en haut yaya pour mutu moko tazana na réseaux sociaux aza on a pas ko zoba humiliation mutu mota linga humiliation na vie mettons bino bo banda yango bo ba place bo banda ngo place bo succès yango Biba kilo bo banda place bo succès yango ya Gabi alors tika bela kimia avant de kimia ceux qui ont continué quand la combat bela aïe biso peut to s'attaquer na okaka toi na choisi parce que là c'est notre maman c'est notre poutine babi la maman poutine maman kioma koma ozomo la discrédit les autres taper discrédit les autres frapper bilot bozana pour le kosela ka batu makambo bozana pour le kolukila ka ba problème bozana pour le panza mabala batu pour le kosama makambo n'importe quoi discrédit zana pour la bino ya Gabi ke kota discrédit zo pena tanta la discrédit au comprendre l'onier le balaka cette discrédit telango vraiment bien et ça la bien yaya et ça là vraiment qui toko makasi pe okoyoka goût des familles bota toyoka goût voilà la famille babi famille bota to consommer film babi vraiment a to ça la big analyse ya film parce que film oyo eza matata eza matata babi discrédit ne makambo ozomona discrédit ne makambo total en to consommer en voilà la famille en kana ya qui vraiment ceux qui t'ont lésé na maloba na biso olimbi c'est message so ko senga ba excuse hein ce qui peut aussi une émission na biso vraiment au s'abonner au partager au commenter pourquoi pas au liker et que ça biso vraiment bien to senga na bino vraiment bo ke ko ta la film na biso quant à moi je vous laisse et je vous dis bye.